Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Bote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli vraiment kokuta na bino ça dépend place bozali eza bon maman Nicole Moisanza oasela la bino émission tozo kende wapi eza émission moko pona changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu eza ko bakisela biso pe 1+4 na ba famille na biso na ba relation na biso toza ko sala. Alors, merci mingi d'abord na ko bando pesa merci na bande konyo sous vos alawana ba oboza ko s'abonner na compte nanga ya YouTube ba vidéo monsieur pesa kuna na ba oyo balandi na noté et puis merci pe mingi na bande ko belé monsieur vos alawana bo benga ka ba monsieur pe pona ko sunga kabiso mo mukeso ki événement to mo makambo ezoleka na communauté nga beaucoup plus na betaka c'était vraiment na makambo oyo tozomona na kati ya communauté na biso. Alors vraiment lelo nazanga mon côté bonjour kana nanga mama Karine Movoto ma concert naza pe na mama Karine o asalaka émission enfin libongo na Belgique vraiment sujet oyo ezali très délicat ko essayer un peu ko partager vraiment na mama Karine pourquoi pas pe bandeko oyo boza na direct ndeko oyo sepeli que non par rapport ya sujet oyo nazolobela sire mama abomi libala pona abomi libala na ya mwana na ye pona mbongo et puis pona ba faire ya ba semeki oyo bazali malamu bazana bolingote envers basi ya bandeko na bango to mibali ya bandeko na bango donc nazolobela likambo ya basemeki oyo pe bayebi kofanda malamu te et puis nazolobela likambo oyo libala ya mwana ekufi pona mbongo. Alors pona bandeko bele pe oboko kozala wana bandeko misusu bonsoir maman Minusha bandeko misusu oboko ko préférer kokoma to ko essayer un peu kokota par rapport ya kosola pona sujet oyo problème ezate kosala ngasine. Alors vraiment ezali mawa mingi na ndenge biso tofani na poto awa na ndenge communauté na biso eza ko vivre na 6 semaines dimanche oyo na uta kolobela sire ndenge nini biso ba noir toko respecter ba valeur na biso tant que ba noir et puis ndenge nini toko yeba ko fanda na kati ya mboka oyo poto mais na kati ya communauté na biso vraiment ba problème eza très sérieux oyo même lelo ba émission oyo ebi ko respecter ba famille oyo eyebi quand même pe ko pesa ba valeur ya bato mususu eza pe ko jouer rôle ko sala ba intervention ya boye ko telemela makambo mususu elekaka na kati ya communauté na biso ba émission pe ezosunga pe ezofungola pe biso miso en tout cas toza ebele oyo tozolobela tozosala pe ba émission na ba ndeko na biso mususu vraiment nga nazosepela mais eloko nga nde na boyaka par rapport ya bandeko oyo pe basalaka ba misu basalaka ba émission juste kaka pona ko parler ba makambo ba via bato oyo msusu ndeko ayebi te to msusu makambo ya mutu msusu vérifier te nga mama Moisanza na yaka awa tango nazoya koloba histoire oyo parce que eza histoire moko oyo ngai moko na ezozala sir nango et puis na ye koloba ba mensonge te et puis na ye juste aussi kofungola yo misu kopesa yo pe conseil tokoka te biso nyonso tu mais baboyaka conseil te nga nalobaka ngo moi 1+ eza très important. Alors vraiment lelo ba mama mingi oyo bazotomba fandi na poto awa misusu on dirait bazobosa na mwa muke valeur na biso et puis misusu ndenge eza wana pona bango ndenge mundele ayekolakisa biso ba possibilité nyonso ya bambongo ya bamisala mais esalaki ngai pasi pe mawa triste koyoka mama oyo aboti mwana na ye ya mwasi azalaka na fierté nyonso ya komona ke mwana abali alati voile to ye mama alati liputa to ba oncle to misusu bandeko kote ya papa ya mwana mais lelo eza na ba mama misusu oyo pona bango
mabala ya bana na bango ya mwana na bango ezolobela bango eloko te. Mosusu mama azo préféré que mwana abota atikala na bana na bakoko na maboko to mwana na ye mosusu asalaka kindumba. Vraiment nazokende mbango nga na koessaye mpe kocontinue sujet oyo lisu malamu, mais nazanga moko te vraiment nazozwa avis ya mama na biso oyo azali mpe concert na nga asalaka émission mama Karine Movoto. Vraiment na invitaki spécial pona sujet oyo affaire oyo ke mama abomi libala ya mwana pona mbongo. Mama amusala na ye kotinda mwana ya mwasi ayibaka mobali mbongo azwaka mbongo na compte sans tout na permission. Mosusu mobali pa koyebisa mwana mwasi ke non te toza na makambo ya kosala. Mwasi azoyoka conseil oyo mama na ye azopesa olieke ayoka conseil oyo mobali azopesa. Yango génération oyo ya bana bazokola oyo bana oyo bautaki na ba 20 et quelque bana oyo bazokola yango toye kolobela sikoyo mentalité ya bamama na biso ya baafricaine oyo bayebi misusu naza komélange te oyo la plupart ya bamama oyo bazoboma mabala ya bana na bango moko mpo omona na ndako aza na mwana na mobali te na ndako aeleve bana na bango moko na place misusu yo lokola oza na mobali te na ndako mwana lokola abali mwana apesa yo mama honneur wana mais mama alingi lisu honneur wana te. Kana na ngai mungana mama ake koboma libala mwana na kotinda mwana yibaka mobali mbongo na compte mobali asalaka oyo mwana asalaka akokisaka posa na bango ke ya mobali na sens ke mobali ayebi azoyeba eloko te mais mwana azokobeir mama na ye. Alors mama Karine naza kokotisa yo mpona kozwa vraiment avis na yo lokola oza mama osalaka vraiment émission naza kotindela yo demande pona koessaye soki mpe bapapa oyo bazali oyo bazolinga kointervenir na kati ya sujet pona biso basi lelo bapapa ebele batiki bakabwani na basi batiki basi ba ex na bango na bana mais sikoyo bana ngo bazokola mais botala makambo sikoyo bamama ya bana wana misusu bazosala. Mama préféré na ye mwana aboma libala na ye mpo akotisi mwana baida mabe mwana azwaka mobali mbongo alors que biso toyebi ke biloko oyo ezalaka te na place biso touti na Afrique. Biso toyebi ke mama soki abalisi mwana ezalaka esengo ya mama ezalaka vraiment ke non famille baza fière. Mais siko oyo ezosalama na kati ya mboka oyo poto eza pasi mingi take toza baposo mwindo eza pe mawa mingi etanke oza mama africaine ba comportement oyo ya boye. Et puis lisusu mama Karine natindeli yo demande et puis lisusu eloko oyo eza mabe makasi mwana azo parvenir ko désobéir na mobali. Bonsoir la patrona motema ya papa na biso Alphonse Masakuba na Suisse. Eza grave mama wana bandai kotinda mwana na ye ayiba mais mwana azoyiba na place soki non mosusu mwana aya miso asenga mobali pardon. Coucou ma chérie Patricia ma mari na biso asenga mobali pardon parce que mosusu eloko asali ezalaka te mais mama lisusu aza na ye manfu ya koloba ke non eloko tosali eza grave. Mama mwana na mobali abaleli yo mwana na mwasi apesi mwana na yo valeur. Botala mito ba mama mingi ya ba noir ndenge vraiment eza kofonctionner. Vraiment nga na tango na yo kaki histoire na bite o eza kindoki eza normal te. Ba problème o ezo comme siko koleka na niveau ya ba famille na biso na niveau etanke biso ba noir. Mama azomona kaka mbongo nde mutu eza valeur ke libala ya mwana. Et puis yo ndeko yo mwana kozala na mama oza na mama moko aza na malade. Oui, nzela na tinda demande bandeko limbisa na kozala nga moko te na sujet oyo naza ko débattre ngo na mama journaliste mama Karine Movoto. Alors quand na tindeli yo demande o accepter na ajouter okuna na tindeli susu vraiment sujet oyo eza mawa mingi. Fo ba mama ebele boyoka makambo oyo ezoleka na mokili oyo ndenge bayemba na papa Lwamboke no boya makambo ezali minene parce que biso ba noir
eza mawa mingi pe pasi mbongo ekomi koleka valeur ya mabala makambo ngo ifale ezala ta omona kende na uta kolobela baka ya bamama misusu ya baujana ndenge nini mwana yo boti mwana ya mwasi po yo mwana ya mwasi wana lobi ntango ozomona mwana na yo azolata voile to ozomona mwana na yo bapeseli ye dot eza lokumu na yo mama bapapa kutu ezalaka vraiment mingi te soni mpenza mama kei lisusu kotinda mwana koyiba mobali aloba te mama lisusu banda lisusu kofinga lisusu mama bandi lisusu kofinga na babokilo ya mwana na place oyo mwana kende wapi tozokende wapi na kibondoki boye tozokokende wapi biso toza banoir towuti na Afrique toyebi oyo ezali bato mutu nyonso oyebi valeur ya babokilo oyebi ke mutu abaleli yo mwana mutu apeseli yo mwana valeur il faut vraiment koyeba kopesa ye mpenza barespect ndenge nini mama mwana kimoyibi na ndako ya libala bozomona ndenge nini bana oyo misusu oyo ya ba 20 quelque bana bakokisi ba 30 te bamisusu bakokisi ba 30 ndenge bazotikala na bana na bapoussette misusu bakana bango eza baresponsable baresponsable eza baparent na bango parce que mama mwana wana yibi tuka liboso bambongo ngo mpe azoyiba bamonta moke te azoyiba te ba 500 azoyiba te ba 100 euro azoyiba ba plus ezalaka te bandeko na nga me nazolobela na bana oyo mosusu omona mama azopesa yo conseil ya boye ya kimoyibi oyiba mobali na yo na ndako oyiba mobali oyo alatisi yo apeseli yo mbongo ya libala bonsoir mama na nga launa moseka kuku dide dali forme sur esimbi alors mama Karine na movoto mama na nga natindeli encore demande parce que po na ajouter yo natindeli invitation alors nayebi te soki oza na problème vraiment ya connexion nayebi te mama Karine movoto alors vraiment nakoki kotindela yo nini numéro natindeli yo invitation oui naza kotindela yo mama Karine toza na besoin na yo mpo na kati ya émission oyo oui invitation voilà na mama Karine eza mawa mingi makambo oyo eselami awa na kati ya poto mwana mobali akendaka kotala konti mbongo ezokita mwasi munoko kobeta munoko nzoka mwana mutu alakisi moyibi mama mpo na nini mama parce que na niveau ba internet il faut bamona ye aza mwasi oyo azalaka na mbongo me aza na eloko moko te omoni yango biso nga na teyaka makambo oyo nalobaka yango biye bandeko na nga basi bapapa oyo basi na bino oyo botika bokabwana na bango batikala na bana boyoka makambo oyo bazosala bana na bino ya basi ozomona mama sikoyo aza mutu bamona ye aza danza aza na eloko te mukanda malamu eza te yango omoni na kati ya communauté na biso bato ya mangala nga naya kosalaka émission nalobaka yango bien naya kolobaka te makambo ya makari namoni fo ezala problème ya nini ya connexion natindelo bademande balebele nayaka te koloba ezali histoire vraie mama na milia bamusicien il faut bamona ye aza mwasi moko aza danse aza madame apoto nzoka mukanda malonga mpe aza nango te oli mosusu ndenge eza wana omoni nzambe ndenge asalelaka bato mosusu okomona mama abalisi mwana me mama azali na aspect bato bandumu ya baujana me nzambe asali grâce yango nateyaka bana okoki kobotama na mama mosusu oyo mosusu oboti ye me to papa mosusu oboti ye me ye wana kaka azali ndoki ya vi na yo me ntango oza na étoile il faut mpe koyeba kodistingue basigne mama na yo moko to papa na yo moko mpe to ndeko na moko akozala porte malheur ya vi na yo bandeko mosusu koba
ndeni mama Sanza ndeni mutu aboti mwana sikoyo mutu aboti mwana na ye koma ndenge eza wana akoki kokende kotinda mwana amema mwana na moyibi koma koki kotinda mwana yebi ke no libala mwana soki na boti mwana koli akomi na ba 20 quelque to azokende ba 30 mwana aza na besoin na libala mobali apesa poids sikoyo mwana azwi mobali oyo ya malamu mobali oyo ndenge eza wana ayebi kopesa valeur sikoyo ndenge nini sikoyo mama alakisi mwana moyibi na ndako ya libala epi mama wana bokomona ye na nsima bamusicien ye wana azobima aza danse yo okomona mama wana na nini na mutuka ya shere ye wana po la plupart eloko nga na remarke bolimbisanga bato bazalaka na bamikanda mingi te basalaka makambo minene awa balingaka balakisa bato bazalaka mikanda te oyo bazalaka ta oyo na bainane te inane te biso tobengaka na Suisse a permis B poko ozala na mukanda te koma oyo bapeso na Suisse awa ebandaka okosuka na nini na F na N me biso mukanda oyo kenya babando peso inane ekomona ke eza mukanda ya nini oyo kuna na France aka inane biso zaka B me bandeko na ngai bamama misusu bamama eza mawa mingi mama soka boti mama soka comme na bakoko il faut vi kozwaka ngo au sérieux botala ba tantine ebele oyo bazozo ba vie au sérieux te botala ba conséquences nini ezokitela bana na bango bana oyo pe baza ba yele te to ngata na koko zala na o mama nazana ozana mama oyo aza loyenge mama oyo aza mutama TV mais yo mwana il faut de ozana faut ko bimaka na jaba comportement ya mama ya boye Patricia mwana ayibaka mobali mwana za mama laksi mwana kikuluna mwana ayibaka mobali mbongo wana pe boti mbuma monsieur zaki yiba mbongo wana kaka pona to sala boy na famille koma munene pondene za wana to la to somba boy pondene za wana mutu pa mata mbongo eboti mbuma ya muyipi eza mawa mingi c'est honte eza mawa mingi ndoki avina yo akoza musika te ndoki avina akoza semeki ndoki avina akoza mama boti yo ndoki avina akoza pe papa boti ngala mashaka ba monte bandeko parce que nzamba lobango na matie ko bana ba famille o nzamba lobango na matie parce que ngai tango na yoki histoire na oki nzoto malili net ngala za na bana basimi baleboy na laksa penya mwana na ngai nzela muyipi mobali na ye misusu ayebi te misusu mobali bomoni bandeko misusu abasi lelo bamibali misusu lelo bakome mayele ndenge nye okoloba o mobali wana akabela mwasi te mobali wana ndenge eza wana karte na ye mutu abombaka te sikoyo mokili yango mpe ezalaka mibali oyo neti ya ndeko mobali oyo mama Karine nakomela yo nimero ya ndaku nakomela yo nimero obenga mbala moko ata na ndenge ya telefone parce que na meki kokotisa yo ezokokota te na ajoute vraimen ezokota te yango ngai nalobi awa bandeko oyo aza na besoin réagir bo réagir mpo makambo ezosama na communauté congolaise eza ya kidoki ozomona epuis nazolobela bapapa oyo botika basi wana misusu na bana botala ndenge bazosala bana na bino parce que kobalisa mwana eza elengi mais mama ya mwana wana nazoluka moyen napesa mama na biso journaliste mama Karine Movuto aza na Belgique tosalaki vraiment toyai na besoin à intervenir na 4 émissions oyo mama ya mwana wana nani Patricia mama Patience Masakuba motema ya papa Alphonse mama ya mwana na musala na nini ye akolanda banzela bamusicien bamona yeke aza mwasi moko ya poto donc aza danse nga nalobango bato oyo batiaka mwa baloyenge na bafacebook na bainternet ozomona ye misusu azobaluka bo omona ye ata bagroupe abasi misusu ya bafille misusu bilobaloba bato ata mokande fandi aza na eloko te mpo vi oyo mutu soki oyebi korespecte vi na yo mutu soki oyebi ke nakendaka mosala na ngai nalabukaka na ntongo okoya komonisa baninga mosusu na internet pasi te me bato bamonisaka baninga mosusu na internet pasi bilobaloba
na ba soirée na ba terrain ba mona ye msusu ndire ye aza msusu aza aganyaka salaire moko malamu to aza msusu madame apoto nzoka eloko te. Botala mama oyo, botala mama oyo, mama congolaise, mama africaine. Quelle méchanceté na mwana na yo moko. Quelle méchanceté. C'est triste. Ya ko bomela mwana libala likolo parce que batu ya libanda, batu ya veni, batu oyo msusu basalaka na bango batembe, batu oyo msusu bakenda komela na bango ba masanga na ba terrain na ba feti ba mona ke mwana mwasi oyo aza danger nzoka eloko te. Nzoka eloko te. Atindaka mwana yiba. Mwana na ye azo yiba ba 2000 euros pa mobali, azo yiba ba 3000 euros, mwana azo yiba ba 1000 euros. Ti sikoyo même bato baboti mwana balobi biloko makambo boye ko continuer boye te ezalaka te yango nazoloba ozomona lelo même na ba vie yango lelo nde toza bato misusu bazoloba ate bandeko mibali misusu balingi mbongo bandeko mibali mabala ya poto. Ndeko moko nayebi te ndeko zolinga akota na mona nano commentaire na yo parce que nayebi vraiment yo mingi bien te et puis ba faux profil bazala pe belé. Alors maman Karine nayebi te pourquoi nazo ko rajouter bandaka nazo sala na sala yo ba demande ma Karine mo voto nayebi te pourquoi zo kota te eza mawa mingi biso bato mangala. Wa mingi mbongo eza na suka te eloko oyo epesaka mwana mwasi honneur eza mobali. Bozala lokola mama oyo te azwaki bokilo moko ya malamu, azwaki bokilo moko mwana moko ya respect, me mama oyo lokola ye moko ase respectaka na ye te alobi ke football abeti libala mwana na ye sabo likolo ya lokoso ya mbongo, likolo ya mativi, likolo ya ke non kolandaka ba musicien mais aza na eloko te. Kolakisaka bato misusu oyo baomona ye na poto babi ke non mwasi oyo omoni bato botalaka bato ebele bingi na ba internet nga alobaka na nga makambo o vérité. Moni bato ebele mosusu ozomona ye kaka azokumba voiture wana misu mutu mosusu azwi na crédit na kombo na ye me na kombo mutu wana te. Ozomona mutu wana azolakisa bandako ye koma ndako na ngai ndenge ndako nasalaka esika ya bien nyonso to wana mutu aza na vie posée azalaka na bagitation wana te. Yango nazoloba na kati ya vie na yo même yango namonaki ndeko moko tala mama bomi libala siko omoni basemeki oyo azalaki na bango bazalaki bato bafamille ya mwana na mobali wana bazalaki gentil parce que babandaki kokipe ata vie ya mwana na bango te me baye komona ke mwana aza na danger. Me tala mama oyo arate bokilo moko ya malamu likolo ya lokoso ya mbongo. Me eza mpe na basemeki mosusu mpe ndenge eza wana yango ata ndeko moko nazomona ndeko azolela eloko nini oyo basemeki oyo mosusu oza na semeki na yo azosoki mpe na yo bien. Ndenge tozomona tozwi problème ya mama oyo azalaki na bokilo akolela 1 franc akolela 10 euros akolela 100 euros akolela 500 euros mwana wana mobali azopesa ye. Ezaka ndenge moko pena bandeko na biso misusu basemeki pourtant tozoloba makambo mabala boye misusu bazoyeba kosaisir bato malamu te. Msusu ozwi mwana mwasi moko azali mwasi ya ndeko na bino mobali akoti na kati ya famille na bino aza gentil azosokipe na bino bien faut koyeba kopesa respect. Respect ezali réciproque. Omoni makambo mabala oyo ezali facile te bato misusu mpe baza kosouffrir. Misusu yo oyebi te nazonyokola mwasi ndeko na biso me yo po balaki na mobali moko oza mpe semeki quelque part ndenge mpe babible elobi ke eloko olingi basala te kosala mpe moninga te. Me siko tovivre neni na mondo ya bamabali kuna toza kuna na mama ujana kuna mama ujana ye moko nanu ndoki ya via mwana na ye moko ndenge moko mpe toza esi na basemeki oyo mpe ndenge eza wana bazosaisir opportunité teke naza na semeki na biso semeki oyo aza respect semeki oyo aza motema malamu ndenge nini mutu okofanda
otia trouble kaka na libala ya moninga ndenge mama oyo mama bokilo oyo a préféré akende kaka kotia trouble na libala ya mwana na ye. Non, c'est pas possible. Bonsoir maman Amy. Nasi maman Amy na moni osalaki demande pour na olingo kota na problème ezate parce na ye nazo yebati soki eza faux profil ou vrai profil mais na accordé ba maman oyo baza ba maman ba moboti o baza ba maman moboti pour na sujet oyo eza histoire vraie. Bo kota na ou soit bo sali demande bo pesa na ndeko mwasi oyo conseil na ba semeki oyo pe balingi ko nyokola bandeko na bango bandeko na bango basi ngala mo bandeko mbalte po mona ndeko mwasi ali bonsoir kana de moi mama bibishi mokolo boya ko pesa na ba conseil. Est-ce que c'est normal kana mama bibishi mokolo mama atindaka mwana yiba mbongo mwana yibi mbongo mwana bandiko yiba mbongo mwana zui mama oli alakisa mwana banga mobali na yo po mwana soki mama bali papa Kalume omonde na papa Kam stikala na mundele ngako tukuta babete bana na ngabo kebiti na ko bana lubana basi baona mundele parce que obi ka ki bokilo ba africain oyo na ba ki seme que ba africain na poto manque de respect total oyo bi eto tatini linda zolo ba losako oyo seme ki atosoko osaye nyo surtout aza wa sur la toilette et aussi la raté bandi marabatute ba misusu tozona zo ko mélanger te. Papa Kalume mama tini mwana yibambo mobile omoni bande komisio abasi bazande soki mwana mobile alingi azo misusu carte azo kabela ba misusu bozo kapena ba terme wana ba misusu balinga ona oshina te ba misusu ba comprendre ka teta mutu azana mu na yo alingi yo akoko kasho eloko te même kolinga mutu za bo mute mwana mwasi wana olela kisa mwana abake mwana na ngai omoni neza respecter ba semeki na yo banga ba mama bokilo moni ndenge za wana mobali no boye ye mama sikazo asali sans se vex olela kisa mwana ke non ndenge za boye libala na poto même ko trouver mwana ya jeune boye aza respect boye eza passe eza facilité yo msungana za mama ujana mais yo oza descendant ya mwana ujana mais yo au moins ozui libala po nzamba sala ka grâce na ye à qui il veut et quand il veut okoko za msi bazoba ke mama no aza nduba aza ujana mais yo oza descendant ya oza mwana ujana mais yo ozui libala ozo mona mama tinda mama aza terminator côté ya mbongo bonsoir kana na ngama yu bongonga mama aza terminator donc a terminé compte à banque ya papa bokilo et puis ils sont écoute maman fana na yete abandi lisusu barando botala nanu place au pente biso tozo kende soit disant biso toza ba africaine mais non ba papa bo réagir so boza na basi ya boye oyo emsu bo kabona bo divorce botiki bango na bana mais il faut pas ezala boete elengi ya papa elengi ya mama ezali ke bimasuki ya pembe omoni bakoko soki omoni bakoko en plus mwana na bino bokenda kotala ye na ndako ya mobali mais siko oyo mama omoni yango na zaka na confiance ba ujana te ba utango na baki na bino na poto awa toza ba ujana na poto ujana yebi valeur ya libala te ujana za terminator ujana soki mwana comprendre te ke non ngana nana ujana ya terroriste na ndako il faut ngana kima na nga mama oyo nala ne on azali koloba na ndeko moko pona nini ata mama wana omoni biloko mususu ko soki bazola kiso nzela mabe mo pe fo fungula miso boy mwana za mineur te oza majeur moko ndenge za noko kozongisa pe mama ujana na nzela eza mawa mingi tozokende wapi makambo ya soni boye pe mawa pe mama bokilo oli asenga place mwana na ye bali asenga abanda kokita parce que eza likambo moko ke non ye kote ya ye na mwana baza na raison te baza na tort te mama bandi surando na famille ya mobali vraiment boyebi moso ba whisky le kimi na mitwa batu misusu voilà la conséquence donc mayela ki bomoto ezozala lisusu te et puis ba whisky batu tenga na koloba keza sorcellerie pire et simple
eza sorcellerie libala na miniti oyo basere misusu bazolala na bamalili na baeglise bamisusu bazosala bagene misusu mpe ndenge oza wana oza na yo na ndako na yo mais ozomona semeki na afrique misusu ozokatela ye fufu misusu ozosokipe na ye bien mais awa kisemeki ya poto ekomi ondire tozala neti bakamarade surtout bato oyo mpe bazalaka bandoki amoni mpena mwana mwasi wana azofanda bie ndeko na bango mobali azotia mwana mwasi wana kimia abi te nga na kotika lese te nga na kobundisa me ndeko yo ozobundisa ndeko na mwasi bongo na ndako na yo babundisaka yo basemeki no babundisaka yo bomoni babiloko mosusu bato baza gentil te balukaka kanda na nzambe kita eloko ningi basala ote kosala moninga te soki oza semeki ozolanda ngai yeba korespecte libala moninga bénédiction likolo ekokitela yo mais soki yo olobi te ngai naze naza boye na ye mpo na détruire libala ya ndeko na ngai ya mwasi to ndeko na ngai ya mobali mais ya yo sor na yo ekozala ndenge mpo yo soki obebisi kuna bandeko nazotinda mama na biso Makarine numéro mpona abenga parce que eza mawa mingi ngai naza na besoin ya bamama boreagir na sujet oyo mama abomi libala mwana mpona mbongo atindaka mwana yibaka bandaka mwana yibe bakangi mpe mwana na place mwana asenga mobali pardon na place mama asala aluka ntaba akende kobondela babokilo mama bandi lisusu rando te abandi na ye rando na babokilo kukuma lipasa makambo nazoyebisa bino ngai boyebi bien ngai naya kosalaka baémission ya bapolémique te nalobaka yango bien ngai naya kobetaka o basujet bato misusu te non mais oyo eza histoire vrai mama olie si yango nalobaka bandeko ntango toza na je sais pas prendre téléphone mama Karine ntango toza na bacamarade moko bacamarade mpe bozaka na bango fo bapesa bino baconseil mama olelakisa mwana koma ndenge balambaka fufu mama olelakisa mwana na chambre koma ndenge nya kosokipe na mobali na yo mama olelakisa mwana allo la famille bolimbisa mwa moke mama Karine allo mama Karine oui bonjour maman Nicole bonjour mama Karine mama na ngai toza en direct tozoyoka yo nasepeli kozwa yo na fixe parce que na ndenge ya direct eza compliqué biso en tout cas bonsoir la famille c'était là pour la retard pour réagir mais quand ezosimba te na témoins wana nga nalingaki na réagir nayebi te so boyokanga bien tozoyoka yo nalingaki na réagir mwa moke oyo ekomeli bandeko wana d'abord baloba soki nayebi te mpo na nga déjà komona explication na yo nazomona déjà baza famille monoparentale donc mama bokolaka bana ye moko si je comprends so naomona ndenge namoni lisolo eza bongo voilà la plupart ya baka eyelaka mingi soki mama aza ye moko azokobokola bana mais ngai eloko nakoloba vraiment mama asungi mwana na ye te parce que nde balobaka libala eza eloko moko sacré ntango libala eza eloko moko sacré eza mpe esengo ya mama na bana soki botali na ngai naloba bibliquement parlant balien existaka omona biso mama ndenge azaka ye moko aluka mpa mpekisa eloko mwana na ye po mwana mpaka toujours aza lie na eloko eza nango alusi mama azosala yango sans asserande compte mpo ali bozambe te eza balien donc balien wana ezopousse ye ke mwana atikala bongo mwana mpe na kozanga koyeba azosala beloko moko sans ayeba eloko nini oyo ezokopousse ye wana so tolobi na makambo ya bozambe eza eloko moko oyo eza te mpo mama oyo vraiment abondelaka akoki jamais kopousse mwana akende koyiba mbongo ya mobali na ye quel que soit baproblème yango ndenge nini et plus eloko mibale oyo nga na koloba mwana soki oza na mwasi soki oza na mobali na yo ata likambo yango ezokotungisa yo avant ozwa eloko ya mobali na yo il faut kosenga permission ya mobali na yo kokota mpo mama lobi mama aza maîtresse wana te mama aza kolo ndako wana te mama aza mopaya na ndako
yo na mobali na yo. Donc mwana ataba o mususu baza pe na bakana ataba mama mususu o baza ba na mimi na ba mama la bandaku mama ou bien na na attaque locataire yo moko ko ndaku avant mutu na esala avant oya ko zwa eloko na kasa ndako mobali na yo di il faut eloko mobali na yo il faut osenga na mobali na yo nene bible zo la so po mobali aza maître ya ndako. Je ne pense pas que ce mobile wana moi son a senga kimbongo moi on a senga kimbongo et pas sûr voilà a senga mobile ana lingi ko boya alingi ko boya te et loko c'est beaucoup confiance aza influencé. Il faut yeba que maman soko zo mona ba maman bongo au moins déjà que makambu na ye aza animé par na esprit mabe on a ngande na ko loba. Pour maman oya ko pousser libala mwana ye ebo ya ma Maman Nicole sait que aza maman moko wa yebi déjà nzambete. Aza maman moko wa yebi nzambete. Soki maman wa yebi nzambe akopousse que akosala kutu makamba bongo te. Mais mwana mwasi d'abord eloko wa ko sala ameka ko senga mobali na ye pardon. Ata lelo mobali na ye akoyoka pardon wana te, mais au moins asenga mobali na ye pardon aloba ke papa limbisanga na makambo ona salaki. Oh, eza mutoki ya mobali wana eza mbongo o mobali akendaka koluka. Vraiment. Mbongo poto eza pasi. Je ne pense pas que soki lelo bazalaki bomoko na mobali wana alobi ke ngai nazala besoin pa mama na ngai azala besoin mbongo autant mobali wana alingaki aboya na nzimi te. Alingaki aloba zwa ata boye me kozwa nyonso te. Ozomona me komona mama koréagir boye mama alingi bonheur à mwana ye te. Pour moi je pense que mama alingi bonheur à mwana ye te. Et puis ce qu'on tali bien ndenge histoire ngala landi kibongai posa nzoto nde tindaka mutu asala makambo o ozoke ne bisiko like bamona yo olata kiboye ozongisa kiboye biloko o ezala ngo vanité koleka ekoleka déjà maman il faut koyeba là teli peni ni la ko bon elo ne ko na ko na ni bena bakisa mama il faut na façon ni o ko latela na façon ni bizaleli ni o ko apporter devant ba bokilo na yo elo ko biso mama africaine to bosa na valeur ni se ya ba mama to bosa na coutume na biso na mboka mupaya biso na mama to bosa na coutume na biso na mboka mupaya elo ko zo bonga yango wana po mama kwa yebi coutume ya azo kambo na ba coutume na ye mama akokoze kutu akokoze kutu atakolo bateke mwana nanga akopusa na kutu te akoyoka kutu soni atako ya na ndaku na ye na ndako mwana na ye akoyoka kutu soni ebele etango mutaza na soni wana te eza normal te donc abosani valeur abosani coutume oh biso toza ba africain toza ba bantu faut toujours totikalaka na coutume na biso respecter biloko ya bokilo respecter bokilo na yo yeba façon ya kosola bokilo na yo yeba façon ya kolata na mobala mwana na yo yeba façon nini po tomonaka bamama misusu omona ndenge olobi mutu mama omona mama moko ake na terrain alingi bamona ye ake esika balingi bamona ye mama oyo ayebi bavaleur na ye ayebi ke biso babato atambolaka na coutume tokoki jamais kosexposaka devant babokilo na biso obemiseli mwana libala boye okozwa nini po fin de fin ndenge ebebi boye mwana oluka atambola lokola mama atambolaka mpo nayebi mama ndenge atambolaka te mais ezolakisa deja ke mama etamboli na ye akoki kozanga mpe mongulu te mais etamboli na ezaka via likolo eza balien yango ifo kokataka balien wana il faut kokataka balien wana mama Nicole mpo libala eza eloko sacré mwana na yo na bokilo na yo mwana mobala mwana na yo mama il faut du respect jamais kokotinda mwana ba mobali bongo po osala na mwa mbiasi po takutu mbongo yango alingaka sala yango bacause moko ya atakutu alingaka sala yango orphelinat par exemple atakutu alingaka bengisa ndeko jamais akokai koyiba mbongo wana mama Nicole akokai kotinda mwana yiba mbongo te alingaka loba mama to mwana nanga tololola mobali na yo yo ebi tekniki na okolakisa ata mwana tekniki nini akoki kozala nango mpo abimisa mobali mbongo na douceur là ça passe ezala tendre par exemple ezala tendre sala boye bongiselaka ye mbetu boye estingaka eflataka ye boye na basense wana ça se comprend wana eza fort mpe na mama mais ya kotinda mwana akeke koyiba mboka mobali te mama alingaka libala wana te alingaki libala mwana na ye te alingaki yango te
mwana a se faire piéger na kozanga koyeba or bile lobi soki déjà olongo e pa bapara yo na mbali komi mutu moko kwa yo mwana omiyibi omiyibi. Donc c'était après ça on a rien qui n'a intervenir maman oyo bayaka mi banda kwa bana na bango ya basi o bavanda ka pembi na bana na bango ya basi il faut ba manière to na ka coutume na biso il faut pas na ba manière ndenge nini bazo kovandelela ka bokilo na bango na kati ya ndako il faut pas poso koza na manière oko badegane ko sala mate po na minute biso to yebi kaka ke lisolo atindi libala wa atindi mwana ayiba mboko libala epanzane akozwane après mwana na yo sala fi ma peso su yemo artikala na banda asikala kovanda ka yemoko akoma bi aba eloko ni seulement si o mama tena via mwana wana vraiment abebi si fa mwana na mais eloko ngala ko senga mwana pe quel que soit âge tango bota to za 19 ans ato za na 20 ans tango boti oza déjà mama to ko moni mama na o moboti azo ko lisaba moko ko seme ba semence moko mabe na ndaku na yo il faut ko pota ngo non maman ici c'est pas chez toi ici c'est pas ta maison non pour vie oyo biso to vanda ke pa maman na biso ete leki vie oyo sikoyo o ngala on va na ndaku na nga eza le kwa na zo construire vie na nga donc maman ko ki ko tsalwa na ndaku na nga te par contre ko ki ko ngai pona wumela longtemps na kata libala na ngai ozomona c'est un peu ça quoi donc eloko ngala ko senga ba mama to bosa na ba vraie valeur na biso te to yeba ke biso to za ba africain to ko tikala ba africain to sala toujours na soumission wana et puis to yeba ka toujours na kotambola ka kobanga nzambe po mama o ayebi nzambe a ko permettre jamais makamba bongo pe bana biso bana soki pe o to za ba mama na biso ou bien bana na biso pe biso ba mama to zali to yeba ka ndenge nini to ko vanda olobike d'abord c'est mon mari, c'est le mari qui est le chef du ménage, c'est le mari qui est le chef de la maison. Donc ma maman, tu peux pas venir décider chez moi à la maison. Il faut d'abord mon mari a décidé et puis ngana ko décider après. Ngana ko loba après. Nous mon ben nanga ke mo pandi na ko loba te papa OK mo pandi. Donc c'est peu. Donc maman maman wana yaka ko nda kuna yé. Or la maman n'a pas droit pour moi n'était à Bali. On était le coup à Zokanga Mola Naye. Vraiment. On était le coup à Zokanga maman, Zokanga Mola Naye. A dit bonheur à Mola Naye, à sa maman m'a bé. Donc à sa maman, il faut assez repentir pour abommer institution divine. Vraiment. Ce qui moi, n'a pas balana. La mise à famille. Babalana. Ah, mais voilà, mariage. Maman sont quittés. Maman, bomi, moi, la bomi, a bomi institution divine. Donc, maman, elle a un problème, n'a jamais. Vraiment. Bah, paix, ça fait bon à l'ibal. Bon à l'ibal à Nios. Voilà. On a un problème sérieux. Et donc, maman a assez repentir. Et puis, maman, il faut abonder là, parce que ma client est quitté. Il y a un moni, elle rebandit comme état l'isolo, na tunyoka maman, et sa famille monoparentale, maman, à sa femme tête, si tu veux. Pour tout le monde, et ça va dégâts, ça va lien. Voilà. Et ça va lien. Tant qu'on ça, il y a moi, l'ami balé. Et bon, moi, l'ami, ça et combien de jeunes filles, maman, bazo tambola, bazo telengana, oh, baboti, ni bana, baroba qui para barote, bazo cessé. Le beau comme on a la boîte, le beau comme on a barreau, mais tant moi on a eu à Zilibala, mon ballon peut ça valer dans mon capoto, à coquille jamais, qu'on ça là-bas, ma femme boue, jamais à bébé c'est moi là, on a Libala naïe, mais et là on a le banzambe à ça contrôle, ce qui est ça la machine inconscience, mon go boue, papa pas pour que limbi ça y est, wana eza makambo ya mobali wana. Parce que maman kutu ko finga lisunde ba bokilo ye kutaza manfu aza maman moko il faut aller à la délivrance ko état na yeto ko juger te poto za bata mokili mais aza maman moko kilo fa kwa na yo ka na ya bali moko ko finga naka jamais ko finga ye babango jamais par contre il faut comme soudé comme mutumo comme maman Nicole il faut comme mutumo il faut qu'on ça la canasoni mais c'est pas la maman africaine son ya babokilo Sonia babokilo ke mobali nanga ndeko mobali nangai ou bien mwana nangai ndeko bandeko ya nina ya mwana nangai ou bien mama mwana ya mama ya mobali ya mwana nanga na manquer respect ou bien na lobela ba façon moko non
biso to ba congolais to ba africain to ko perdre jamais ba valeur na biso ba coutume na biso to jamais ko perdre bango déjà mama soki o azalaka abangaka ba bokilo te abangaka ba kokoloba ngombo na biso ba bokilo ngotala e bien eta dame na eza malamu te il faut luka nzambe na bosolo il faut sosola il faut yeba aluka nzambe vraiment na bosolo po wana azokende mopanzi wana abebisi eloko donc il faut se repentir d'office abebisi institution divine il faut se repentir il faut faire nzambe pardon il faut mikitisa liboso mpe ya mwana na ye ya mwasi aloba mwana na ngai accepte foto na mwana na ngai limbisanga nabebisi eloko na yo limbisanga boye il faut soki mama azoreconnaître te mama wana aza na botambe mama wana eza eloko mosusu eza na nsima eza eloko eza na nsima eloko ngai alingi naloba yango wana mama toyipa kosimba bamabala ya bana biso po biso tokoza mso omona mama deja okomi na ba 36 37 38 mozali te na mwana bali ye na 19 ans 20 ans 21 na bali ye surtout bamama oyo baboti avant elobi te ke soki oboti avant ntango oboti avant mama il faut yeba ke oza toujours mama okolata te ke po mwana no aza na 23 ans yo mama oza na 45 ans bolataka ndenge mona mama na mwana non il faut échanger po yebaki na nsima wana okoki kokoma koko okomi déjà koko pardon okomi kokoma te okomi koko donc kidi koko kidi ke il faut naza na façon sa kolata il faut naza na façon kolobela devant babokilo devant batu nyonso il faut yeba eloko nini oyo okoki kosa il faut salaka toujours eloko moko positif na miso mwana na yo c'est un peu ça. Merci beaucoup maman Karine Nzamba pambola yo na implice vraiment c'est gentil na ndenge otei biso sungi biso toza ko continuer. Merci beaucoup ma Karine. Bonne soirée. Maman Nicole na ba bozolanda biso bo excusez nga lisusu nde na lobaki video ezosala ba live o nga ba ndeko kozela awa ezosala demande ba ndosala mobulu yango na réagir na connecté soki bozala ba sujet makamebele ba maman Nicole bazawana bateko mosusu bazawana oyo balobaka ba histoire ya solo oyo basungaka bato bameka mpe koloba mpona kosunga communauté toboyaka mabe na biso na kati ya communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao maman. Alors la famille vraiment eza mawa mingi vraiment histoire oyo nga nalobaka toujours nga na ye mpona tobakisa implice mais eza na makambo ya bosoto ya minene ezosalama na kati ya communauté na biso oyo ke etanke toza banoir babimi mwa mokie na niveau ya baculture donc ekomi neti ke non kindoki ya ezomona na boye visa. C'est triste comme histoire que maman moboti oyo aza fiera mona mwana na ye ya mwasi alati voile to alati liputa super mais libala eza gate na maboko ya mama ye moko omoni biloko yango ntango tolobaka ke balien ya famille faut pas konegligeaka bokoki kozala na moto aboti yo me boza deux esprits différents ekoki kozala mpe okoti mpe na kati ya famille moko eza wana me bato baza bandoki ya vino eza basemeki eza bato mosusu ya libanda te eza basini mosusu ntango ozomona kaka na vi na yo ofungoli bamoko miso bi o semeki oyo alingaka nga te pourkui eloko nini onga nasalaka ye nakabelaka ye narespectaka ye meme kutu eza na basemeki mosusu ndenge eza na soki ozopesa esu respect ayinga bimiso soko okwa oza zoba donc bamisu bayebaka te na mokili respect za réciproque même mwana moke azalaka na besoin respect même na ndenge ya kati ya libala emisu bobali mwasi to bobali ndeko na bino mobali to ndeko na bino ya mwasi ya mobali ake kobala mwasi mosusu nyonso to ezosenga bato nyonso bazosenga kaka respect fo ezala mais ntango ozomona okoti na kati ya famille oyo ke non olie bakamarade olie emisu propre famille babongisa yo place oyo oke kobala bango nde baza bapremière ennemi na yo mpo moni basemeki misu bazalaka ntango azomona mwasi ndeko na bango aza kitoko mwasi ndeko na bango aza bien mpo basemeki misusu eza ndeko na bango ndenge eza wana mbongo misu loko nyonso osala ezongaka na maboko na bango parce que banoir baza mpe na façon moko ya koraisonner compliqué alors que ntango yo moko oza noir oye pa na mboka mundele azovivre na bana na ye na mwasi na ye famille bango wana mais sikoyo yo siko tant que noir oye ndeko na mobali
abali mwasi yo logi te mwasi wana ndeko na mobali asokipaka na ye mingi te il faut nda asokipaka na yo plus bino nde bandeko mwa ebandeko ya mobali non yango bozomona même conseil mama na biso Makarine auti kopesa oyebi bandeko nange eza mawa mingi tanto tozobake nga na te ya makambo ya luka nani aza comme ennemi ya vi na yo ndoki ya vi no ekoki kozala ata moto abotela mwana oyo ndoki ya vi na ye ezali mama aboti ye mama wana azwaki bénédiction ya nord kozwa bokilo lokola mwana na mobali wana mwana moko alobaka te mwana moko très respect mais mama alobi te nga naza ujana bongo yo obali te nga naza na mobali te yo mwana nango obala boki ata ndenge mama Karine auti koteya biso et ça fait mal eza mawa mingi même étant que moi omoni bana na biso babotama ana poto kaka bano bautaka na Afrique nde bazala na complicité mingi ya bamama na bango yango mwana soko oza mwana outa Afrique ozoyoka ngo ye na ba 15 ans 20 ans ozokende ba 30 ans eza ma complicité mosusu na bamama na de tanke na ndenge ya Afrique okosa boye eyiba mobali no mbongo boye ndenge mama oyo atini mwana olialakisa mwana ke lambela mobali na cuisine respecter babokilo banga yaya mobali banga ya nani tata mwasa mobali tata mwasa mobali na yo non mama ye vision na ye alakisi mwana nde nzela ya compte ya banki ya mobali bandeko na nga mwana pe etanke bana musu po bana poto esimba te bano babotama au yebiso mama s'occupe de tes affaires bana babotama siko bana mi ngana sina lo bana ndeko moko bana biso babotama bana na pokosa soko na ebite batu mususu boza na experience soko bisi mwana no boti obisi na téléphone mama azate mwana wana ko répéter likambo lobi na ebite so na kosi mingi bana bele mingi ya banwa baza bongo o babotama soko bakokosa vraiment bango ezaka pasi mais siko ndeko kozala te neti mama oyo mama moko ayebi na ye bénédiction nini azwaki te na maboko parce que na kati ya poto kozwa mpe mibali serie e afasi te kozwa mobali oyo misusu azotikelo ni carte ya banki eza mpe facile te eza grâce moko yango nateyaki nasalaki video moko na otaki kolobela baudia na poto moko ntango olobi ata mama Karine osimbi bakoko oyebi ke vi na ngai nde nazobalisa mwana boye nazwa serie yango ozowaka bato balobaka ni moto aza na kingo azangi mayaka beza mpe na bana misusu bafamille mosusu baza na bango mpe bie bayebi mpe kose respecte mais grâce oyo bazozwa te yake azwa misusu bokilo moko boye abali mwana na ye ahonore mwana na ye ata misusu ni kwanza ata kutu ata mbongo ndambu ya dot etikali te mais nyonso twana elobeli mama oyo eloko te un moment donné bandeko tika histoire efungolo misu peut-être na kati ya vie na yo omoni ozi bokilo moko asalaka ganyaka mbongo ebele mbongo eza satan bandeko misusu so boyebaka te bomoni mbongo eza satan epi mama mwana ndenge aza wana asungi mpe mama te mpo mwana mpo kokoka kosunga mama yango na vi soki na ozotambola ozoyeba te nani oyo aza ndoki ya vi na yo ndoki ya vi no aza mosika te mwana oyo mama bomele libala mama na ye aza ndoki ya vi na ye soki ngai mwana wana soki akozwa mama wana mpenzi abwaki mosika te donc mwana wana akozwa kaka nani mobali mosusu mama wana kozala kaka wana mpona adétruire mpo to toyaka makambo o papa luamba aloba boya makambo eza minene tozokende wapi omona ana poto manière mosusu akovivre eza oyo eza respect neti ya coutume respect mpenza ya korespecte babokilo respect vraiment ya korespecte libala mbonga masanga mwana liputa bapesi bafamille ebele misusu bayebi yango te mais ntango ndele mpe atia alobi ke na kati ya poto awa eza malamu yo bandi kobota il faut vivre na yo na mwasi no na bana na yo c'est mieux qu'il y a Afrique aza déjà mpe na mobali na ye na ndako na bana na ye alobi te ngani naza boye misu na ngai eza na ndako ya semeki na ngai kuna nayeba mpola nini mwasi na ye azongala
Pona ni mwasi na boye bakate ba couple mususu ata ya ndeko na mobali abali mwasi emsu effort pe ya mwasi wana emsu mwasi wana pe alo sunga nyoso twana noir faut goye barango ba mentalité mususu ya mabe nde ba noir bazo continuer yango mais o eza intégration que mundela atie na ndako ezali mwasi na yo yaya na mobali na bana na ye famille yango wana ata mo balieo ya ba famille o respect ya bokilo respect ya yaya mobali respect ya ileki ya mobali ekozala nango mais koya te koya kosokipe na ndako ya muninga to koya ko jalouser mwasi ya bandeko na yo parce que emsu vie na bango ezozala malamu soki ndeko na bongisi eza problème ni bonsoir makatika yene vraiment bandeko soki nasali émission yo parce que mabala na bibi ya biso mingi ya ba noir esusu akaba problème ba camarade bazoboma mais camarade soka bomeli ata libala na yo amiso akosi mobali na zaki boite mais mama aboti yo te eza libabe mama aboti yo abomela yo libala eza libabe o penyo ke penja ba sukoli yo na mai penza ba sukoli yo vraiment. Et puis ba maman soko omoni oza na camarade azosala loyenge abalisa mwana asimba bakoko boteyaka ata bato misusu eza mwa mpasi bayoka conseil te fo koteya mwana azobondela mwana emisu akozongela mobali na ye abalaki asenga pardon bon toyebi te emisusu décision ni mobali akozwa mais mobali wana ata limbisi ye mais mobali wana aza deja na bablessure aza nango deja na kati ya motema deja ozomona ke bolingo ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te oyo balobaka mai soki eso esopani deja ekozonga na kopo ndenge ezalaki te likolo ya bainternet yo mpe mama bokilo ya mwana mobali wana aza moto aza na ye na eloko te me ye alingi bamona ye aza danze mosala malamu mpe asalaka na ye mpe te intimidation kaka nga nazoloba koponi mponi tozala olobaka esaleli ya bato mangala ya facebook ya bainternet eza mabe misusu bazosalelaka mpo bamona ye eza teke biso balobaka moto abatami oleke na mayele te bato misusu baza wana mpe boye misusu na facebook na otiaka foto ya mwana misusu otiaka foto ya manga misusu ndenge eza na orphan na ne kaka boye elingi oloba teke yo moto oza na direct butuka pe ondire bato batiaka yango te yo oleki bango tala mentalité banoa mosusu yango nga nalobaka la plupart bato basalaka batapage bazalaka na eloko te misusu omona mpe mokanda malonga eza te eza rare omona ke mutu aza na stabilité na poto asalaka batapage misusu même na bamusicien la plupart mpo omona bato ya misusu mpe balandaka bamusicien omona mpe misala mpe basalaka te basalaka misala misusu dans le noir omona mpe ndenge eza wana mpe mokanda mpe malamu mpe eza mpe te ye wana olia luka asokipe aloba te nafanda na vie lelo omoni mingi barefula bango. Pourquoi alakisaki bato ke ye aza danse alors ke aza danse te mpo nani bato misusu bazomilinga na bavi na bango te ndeko na vi na yo kozala lokola mwana oyo te azalaki na mutu oyo alingi vi na ye te mutu aboti ye pembeni parce que biso toyebi na Afrique mwana mwasi soki abali eloba ata mama Karine ndenge auti eloba mama aza wana azobanga azwa rapport ya mobali na ye ke mwana msusu asalaki ke impolitesse ke mwana msusu amankaki mama ya mobali to yaya ya mobali respect mama azobanga me mama ya mwana oyo ya ujana akobanga na ye te ye kuto eyomande lisusu na famille ya mobali ye kuto eyomande eya soki koya eya nango soki eza mundele tokoko comprendre mais oza noir quelle honte kipoto. Non, ba mama, eza soni na. Makambo esalama na communauté na biso. Eza makambo so okoko digérer yango te. Nyonso to eza nini parce que ngana nazoloba toujours ba mai ya calcaire oyo ezobongisa biso ba teint. Muto na ba opération eza koko mama Teresa Queen. Mais muto azoyeba te source place ni na wuti.
Mutu azoyeba te que non libala mabala mususu bozomona témoignage que non ozomona que maman aza na mobali na ndako te mais mwana bali c'est une bénédiction mpo ndenge nauti koloba tutala nzambe apambolaka mutu atunaka mutu permission te ezala ata ndumba ata aza ujana nzambe alobi soki ujana oyo alandi nzela na ngai napese mobali nzambe akopesa ujana mobali. Ma sœur Valérie, je parle à une mère, elle a détruit le mariage de sa fille à cause de l'argent. Elle préfère l'argent. C'est une maman africaine. Tozo kende wapi. Et bon, mwana. Maman africaine, rôle, ya mwana na ye, que non, il faut obéir à ton mari. Il faut respecter le mariage. Et ça c'est que non, maman ozawana, yowana, non, t'as dans le degré. Non, on a manqué même bas mot. On a manqué même bas mot, ça se fait pas. Mbongo yoko bandeko. Ba président ekundi bango na sama belé. Eza vanité de vanité. Nzamba lobi oya sangisi muto mukila koko kabula te. Elobi ata mama Karine ya otolo bala biso. Même maman wana ye moko azana na punition mais na zui na miso nzambe. So, il faut se repentir. Maman, il faut senga nzambe bolimbi. Il faut que ne ko sambela. Parce que obomi eloko oyo nzamba sangisaki a cause nini a cause ngai na yo mutu toza na direct mama azolinga la kisabiso ke ye azalaka danser na milliers ya bata muziki mama azolinga la kisake non ye alataka bien ye ba azana nzoto malamu mais c'est pas ça. Tala lipamboli tala grâce. Et pas na yote maman aux yeux balate mais moi malgré qui célibataire na yo malgré que zanga mobile na ndako mais nzamba permettre moi na yo as au bible peni zo lobako o nzamba peni zo ba 5 femmes ya sage na oya ba insensé vraiment ba maman bolamuka ba maman oyo bazana bana na bango ya basi. Tala nanu babiloko ezo se passer na communauté na biso. Mobala ko kolimbisa mwana oyo. Me bolingo kozonga lisusu ndenge kozalaki te. Parce que pasi peza na mitema ya mama aboti mwana na ye ya mobali. Azolela. Famille ya mwana mobali. Bazoyoka pe pasi. Mwana pe mama. Mwana na yo pe oya yibi. Mobali wana lelo akoko tromper ye, faute na ye te. Omona libala wana kozala mwana wana mobala kwa ndoko tromper moi sa zui azu. Donc eza parce que moi omona mwana ozala choix tabika batu ba mona nga neti ba mabala oyo komi ya voiture sans monteur. Ba mona yo ka kofanda kana ndako na mobali memo oza malheureuse. Parce que mabe e wuti et pas ya ba parents. C'est le moment. Ba maman oyo vraiment oyo benya bozo sala bozo balisa bana na bino na ba mindele te bana na bino na ba africain vraiment il faut que zonga na source et puis ndeko na ngai ya mwasi yeba nani azadoka vi na yo yeba nani oyo akoko tia yo kal emsu pour avancer te même mwana oyo parce que za mwana moko azate kama ile te parce que mwana mayele bano ngeona ba bano ba botama ola se lukuta te bano babota ma awa mera oyebise ke mama lobi nazate ye mto ko répéter makambo lobi ako répéter na ye bana mo misusu za kuto misusu za na bureau bozo bise yo za azozo misusu na français ozo ba nina lingala mais ataba obe ba uti ba Afrique yo mama yo mto boti bango papa yo mto boti ba to uti biso na Afrique to ye faut toujours ko essayer ko aider bana. Histoire oyo ete ya yo ete ya ngai mbongo ya na solution te mbongo eza satan eloko eza très important na vie ya moto eza respect eza ba valeur tant ba valeur ezokweya boye
eza mawa mingi. Mutu na mutu ayeba valeur ya ba famille, puis valeur ya libala, valeur ya ba bokilo, valeur ya ba semeki. Koya kotia trouble na libala muninga te. Ne kozala te un jour semeki oyo yo bazo tiro trouble te yo zo tia trouble na libala baninga eza malamu te. Eloko ningi ba solo to kosala muninga te zo répéter loko à chaque fois. Koya pete ndenge eza wana. Oya koloba ke non semeki na ngai ndenge eza boye aza kitoko azo lia mingi mbongo ndeko na nga pona nini etali yo te. Yo za na poto mundela la kisi biso yo mobali na yo bana na yo pe luka ba semeki na yo. Yo poza ndeko mwasi soko mwana za ba semeki babundisa yo mingi boye. Yeba benya obike no bandoke vina nga bangoyo place na koti. Comme ça siko okoyeba pe ndenge nini ya kosala siko ba biro misusu ke natia ba on makambo na ba prière. Semeki oyo na revivre ne boye. Semeki na rozala ne boye. Et puis yo semeki so pe moi ça ndeko na yo to mobala ndeko na yo azo peso mpotete balobaka pe mabe na mutabandi. Respect za réciproque. Considération za rappel réciproque. Tant yo zo mona semeki na yo ozo elongi otelemisi ozo elongi obude semeki no soka lekio okoloba ke non ote foya opesa nga mbote ezaka pe bongo te yo ozo kolebisa mutu ana kopesa mbote aza responsable na famille na ye na ndangu na ye na bana na ye aza mama to aza papa na poto aba ba valeur nyonso to ezosila ozo mona kutu ke non semeki na yo azo pese yo mobala ndeko na yo ayebi na ye valeur no te. Eza mawa mingi. Yango eloko eza na mingi ya koloba te. Bandeko na nga. Yeba nani oyo azobundisa vie na yo. Eza très important. Moni mwana oyo aza tellement naïf. Omoni mususu bakoloba ate bolingwa mama. Omoni babiloko mususu eza mama tanga boti yo bimi déjà. Oza déjà aucun na monde mususu. Cordon umbilical wana bakati. Oza lisusu na lien moko lien ya sens que eza sang. Mais tant ozo kola déjà oza batindi osko na mokili oke ko fonder une famille. Omoni ba noir na poto awa il fallait tous à la peine na façon moko ya ko essayer comment ndenge nini maturité ko vivre na bato ezala. Mais ba noir ebele ba comprendre eloko wana te. Yango banda émission na sali journal ba kina so ko encourager ba bandeko mibali ba mama ba papa bana ba bala mindele. Misusu ba zolo ba de mani ko tala biso to ba misu ba kasa mindele ba respecta ba te. Mundele ayebi ko respecter mutu ko leka mutu mwindu. Et puis ba famille ba bokilo ba mindele. Ba yebi pe respect. Botala mama o. Akogata kokenda eta kokenda famille mobali ya mwana na ye wana asenga bango pardon. Wapi pardon? Pardon ezate. Yekutu chaku. Yekutu gangi. Yagi mama azwi mbongo ya azwi mwana lobite mwana yiba mobali mbongo. Mwana na ya yiba omoni yagi félicitations ndo mobali sabana na mibali na mindele. Mwana yibi mobali mbongo ayibi mobali mbongo ayibi mobali mbongo. Mobali atuna mobali azana emo dirite atuna te. Kuku ma conseil mama ni tatia pona lisolo. Mobali atuna te. Ole kutu emisusu ataba bolimbisi po ezaki muyibi. Mama olela kisa mwana reno tuna na tribia mobali na yo loko nini bango mobali no alingaka balambela ye. Mama olela kisa mwana respect ya babokilo te. Yala kisi mwana nzela mukuse ale voler eza mawa mingi. Pourquoi? Parce que mama na miso batu ye azali danser. Ye azali femme d'affaires. Sur qui le côté trafic d'influence. Tala ba niveau ba congolais ba tomangala nde ba komi. Alors que libala mama balisi mwana na miso abatu. Oyo za ta fier.
Yo moto moindo biso bato moindo eza mawa mingi sani na yo moko habite sani oyo na besoin na ngote n'est-ce pas yo bana biso bato moindo babotami ya poto o bazokola faut pas se réfugier na midele parce que entre biso na biso soki bozana mama Anita okutani na mentalité mama Bokilo boy ngako dalisa ndeko ngala bitala eza babiloko misusu bon tokoko juge nzambe te mwana wana kotala kaka mama Bokilo mwana kutu ngana na mwana nga mbana ko autoriser te na ko boya na nga déjà mais lokola nzambe aza nzamba bolingo nzambe pe ndenga zala wana soka lobya pambola mutu ata biso mwana mama ko kozala mama moko ya aibi ko respecter vite aza mama moko bordel mais nzambe mususu akoki via mwana wane ko dépendre na mama na ete nzamba pesi mwana lipamboli mais mwana nde sikoyo a comprendre te alandi toujours conduite ya mama eza mabete soki olobeli mama no vérité telemeli ye eza mabete na bandeko misusu bazotambola na baninga conseil ya malamu bapesaka eza te yo ozobalisa mwana bakamaradi oyo soza na bango babalisa mwana te bakokozala no d'accord na vie le cœur de l'homme oyi motema mutu te eza mawa mingi eza mawa mingi eza vraiment triste pe mawa communauté na biso bato mangala ba noir biso toyebi valeur ya coutume koleka kutu mindele lelo biso biso omona mwana mutu mwindu bayebisi ye dot epa mindele bayebi yango vraiment te epi bandeko basi bopesaka bandeko na bino miso ya basi baconseil epi na vie komikitisa na vie eleki nyonso internet oyo ekosi bato Facebook en direct oyo mama Anita bato mosusu tozomona moto mosusu aza capable fois l'action ke ye aza danger mais aza danger te mosusu tozomona miso bike oyo ifo na asala video bo azolakisa boye na finga aza na danger te mosusu place akendaka toilette to place alalaka conscience na ye nde motu omona boye ezobake nga batapage babenga yango batapage ndeko vivre vie na yo malembe vivre vie na yo na kimia oza na course na mutu te batela bana na yo élever bana na yo na éducation malamu vie toyebi nini ezo réservé pour na biso te yo peut-être oza semeki protéger pe yeba ko respecter libala ya ndeko na yo ya semeki na yo po ya yo pe ezala respecter tant ozoluka désordre na ndako ya semeki na yo sans raison nzambe pa protéger libala na yo te awa na poto makambo te ya koya kokontrole ndako ya mwasi ya ndeko na yo to ndako ya mobali ya ndeko na mobali oya kokontrole oyo bakenda tala na mwasi na ndenge bazovivre yo mpo oza semeki ya kote mosusu eloko wana nde banoir bayebaka te omona mama Anita tia po na lisolo semeki azoniokola semeki nde mai nzoka ye abala bota sikoyo ntango kote wana siko kuna oza semeki te voilà yango bato ebele bayebaka te jour moko ezaka ya nzambe okoniokola mutu okokosala mutu mabe mais jour moko ezali pi bamama boyeba bien ke oyo nyonso tu azosala mabe génération nzambe alobi malédiction kitaka génération bamama lelo mingi bakoma kokimela banzambe mingi bakoma kokota ba Facebook mso azolanda mateya ndeko na ngai ya mwasi olati ba mini jupe olati ba kanguru ba porte bébé sikoyo ya bateni olati nyonso kiudia na posalaki epesi eloko te kimela na makolo ya nzambe bana poto bazokola libala eza bitumba misu mama oyo atindaki mwana na yiba oyo misu baza na bango bamiyibi professionnel te peut-être bamvutima kaka ya baconnaissance ya bacamarade
msu basepela te ndenge mama oyo mpe abalisa mwana mama akoti na bamvutima me mama toza mpona koyino te me toza mpona koyebisa oza na mutu moko alokotaka biso ndenge tozali jésus christ me alingaka biso totambola na conduite malamu oye kolakisa mokili te ke yo oza danger mikitisa nzambe otombola yo oza na eloko te oza na eloko te okoki kosala Facebook en direct comme tu veux mais na kosala Facebook en direct na ngati na moloba nga na danger nga na tambola na mituka bwe ata mutuka ngo msu bazolinga ya credit msu mituka ngo ndenge za wana na sombi ngo na bambonga ba cotisation makelemba ba mito ebele onyoka mi yo moko eloko na yo moko osela ngo ba tapage pourquoi ba mativi pourquoi nzamba zaki toujours na basi pembeni femme mais moi sur na sa mokilio azoyi ba valeur na ite azoyi ba kozala soumise te parce que femme soumission ezaki na ndako adibati soumission ezaki na kati ya communauté na yo femme moi si jamais ko oyabwe net mama oyo oyabwe mso ba fait na ba milliers ba mona ye mso aza danger wala eza soumission te ngana na lobi te que mutu nyonso a mundele partout ma beza maman Kalibi partout ma beza mais oyo eza na communauté na biso on préfère encore mindele bana na biso basangani na bango c'est bon que mwana a honorer mwana na yo mais respect minimum à respect même la belle famille ezozwa maté même na art mwana sali mais finalement maman wana za mundele to aza africaine ayibi culture te kala ezalaki okomona boye basi baimpoli bangala me mama basali makambo aza mongala te amongo te kala ezalaki ke basi bandumba bamongo me bamongo kati lelo basi bandumba kindumba eza partout oyo bangala basaka baimpoli oyo nga kutu tata moko boye abanda koyeba teke na ye mongala abi no okalisi kutu oza mokongo nzoko oza mongala mpona koloba keno eza likambo question ya éducation mentalité oyo mama Karine ntango ozwi koko ntango ozozwa bakoko fo koyeba kose classe na place na catégorie mosusu epuis libala bandeko basi likambo e mama asali ete ya tout le monde moni mbongo mwana wana asalaka ni place a bien azaki bokilo ya mayele nayebi te mama oyo amweke mwana na mobali wana akita akoki kolimbisa mais ana ba blessure c'est ça le problème amour ekiti soki komata problème eza te avec Dieu tout est possible mais il faut maman se repentir nzamba pambola ebele vraiment toza wana toujours mpona kobakisama implice toza wana toujours mpona beaucoup plus kozala te kojuge ndeko te yango beaucoup plus mpe natalisi ndeko vi ya komikitisa vi ya koluka elongi ya nzambe mpo mokili ekomi mabe kolala kolamuka eza habitude te tous les jours toza na droit ya kosalaka barepentance ya kosengaka bolimbisi parce que okoki kolala mpe mso okei na kende na calme oyoke na nyonga nzambe ke na mokili yango ase oyeli kolakisa bato ke oleki eza na bato ebele bazosouffrir ndeko mwasi welela temps soki na misu na yo baliwa ya bato bokundi bato ebele donc mutu oyo aza éternel aza te mutu mpe aza parfait aza te mais batel dégâts ya boye batel bahistoire ya boye eza vraiment bien te na ndenge tanke toza babantu toza na droit ya kopesela yango conseil mutu nyonso tu ateyama na histoire oyo kozala mbangu na mbongo te mbongo eza satan epuis toyeba korespecte valeur ya couple valeur ya mutu place obaleli semeki respecte semeki na yo soki mpe yo mpo babala yo yeba mpe basemeki nyo kuna bakorespecte yo soki mpe yo kotia desordre na couple ya bato yeba mpe ya yo mpe bakotia desordre nzambe apambola ebele tokutani prochainement merci mingi na bandeko nyonso bozalaki wana na direct
pour na to bakisa na ba implice. Et puis merci beaucoup na bande commission pe obozala wana kotindela nga pe ba sujet ndenge toza toujours pour na ko partager. Nga na besoin te misusu ate Nicole maman ona ngai na besoin te na za na pour na kotanga makomba batu te mais nga na soka toujours nini histoire o eza très intéressant pour na ko édifier batu pour na erreur oyo maman oyo asali ya kolakisa mwana moyibi lobi maman misusu a répéter ngote parce que ba misusu ba yebake mbongo eza satan etindaka batu na mabe après mona bo mutu lobi oyo ko regretter alors misusu ba yebake soko balisi mwana soki moni mwana moko ya noir asepelaka na mwana na yo bakolaki ensemble famille ya mokuta bolingani eza bénédiction ndeko koyeba ko négliger libala mwana na yo te neti mama oyo ebi mama ndeko na biso ya mwasi trop tard eza na nte yaya luka elungi ya nzambe vraiment buka soki vraiment lati orgueil nzambe de muto kokitisa yo nzambe aemiliaka pe biso alors bible lobi Dieu il résiste aux orgueilleux et puis asalaka grâce na ba humble nzambe azala na bino pourquoi elama